Dieu n'échoue pas. Donc, mois de février, les 12, entre les 10, à Kinshasa, pour tous à Paris. Donc, concert à Paris, c'est le 1er mars. Le 1er mars, tous à la pyramide des congrès à Paris. Salmoko, Kitoko, on a plus de 3500 personnes. Plus de 3500 personnes. Tout le monde bongo ministre de la Justice a zongi peine de mort. Est-ce que ekoza la perte c'était pour nous bungi sabana mboka mususu ko faire ko sala méthode. Bana mboko bazo bungi sabatu mususu ba futi bango nani. Petite sœur nga mingi kitoko mwana yo leki na yo chérisaka olinga ko bi c'est ma petite sœur je l'aime. Ba bimi na nzela bakati ekingo akufi na kuluna moko bakangi na mosinga ba yene pe na besoin biye yo. Boniko ya. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Les autres qui ne m'ont pas ça qui n'a pas mais m'ont pas intervenir. Pas jusqu'à ce niveau. Oh mbokanini. Papa Costa Mutamba. Ouah bénédiction na biso. Na beti tolo kolo bona serviteur de Dieu. Je prie pour toi. Tant on a eu quoi que vous avez empoisonné, j'étais mal à l'aise. Vraiment. Ba ko simboté. C'est vrai, ça va trouver monsieur Batbason barango à cause à personne bon on est abatté que là oui ça peut va trouver Batbason baraya oh oui à son barat azim bon on a appelé ça il faut ça trouver pourquoi ça la matalana ouais loko mo tena ça la rabo pour na bana Paris togu mameli kombo na yo Yonde mokonzi ya milimo toye liboso na eku lusu kosopa mite mana biso ya Paris mukolone ko telema le 1er mars la pyramide de congrès to tombola maboko likolo bien aimé na oya na nzambe ya mobimba Nzamba mobimba. Ya mobimba ya ndambo te. Nzambo ezaka oyembi osilisi. Ozako régler to régler. Oyembi osilisi. Ozaki na mio mekimi. Oyembi osilisi. Ozako bela obiki. Dieu là est capable. La Bible dit il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Tango akitaka, akitaka po azongisa, azonga tika biso maladi. Yango nde nzambo to tombola. Amen. Amen. Na sa la nzambe na lokuta te. Amen. Ça la ranza mais na manki on a té. Vraiment. La simba qui cité. Vraiment. Ça la ranza ma solo. Frère José. Au lobby te na munoko. Mais ozo sala. Les œuvres parlent. Ça dit soit ba couronner mutu, batali qu'est-ce qu'il est en train de faire et lokoni azo sala nini yango azo contribuer na kati ya mboka et lokoni azo sala pour bazwaka bato bapesa ba trophée ba étudier bazwaka temps pour étudier on comprend mais ba trophée oyo bapesa ka bato oyo ba ya normal eza musala ça veut dire ce que tu fais batali babi il mérite voilà ba mérite de la vie merci maman belle vie quand on a ça qui yo continuer la ligne na yo wana kokota ni na gauche ni na droite hein je sais baloba na bango kaka et bat bako lo ba ko changer vie na yo et voilà tidik ya boko bina nzembo wana ayena bole donc tidik non mona déjà nazo yebisa yo ayena bole donc tidik boyi bate so mona ngo bini mutayibi yango seke bayibi yango vraiment fait ici oye bango il y a une autre vie après cette vie vraiment bino bokeli felo so bo bongoli mutema te avant yeso aya to se retrouver dans enfer bon mona boyoka enfer na sangwa José est-ce qu'elle est le oyo est important moto o aza chanteur akoma pe pasteur soki o sepelaka nango na nzembo c'est que na koki pe ko lobelo ngo boy oui na ko lobelo ngo pe ko na zu verset na tangelo makambo wana o lobi pe amen mais cela ne fait pas de nous des pasteurs wande sikoli kamuto kufa na mwango ko forcer comme pasteur te ba pasteur eza domaine mususu ba benga ngo sacerdoce voilà
balevite chantre baza kosala na kati ya tabernacle na kati ya ndako ya nzambe lokola baserviteur na kati ya tabernacle mais ezalaki na souverain sacrificateur oyo azali koyoka nzambe mpo apesa bango bamessage bango nyonso bazalaki basouverain sacrificateur te voilà. Quelque chose à comprendre. Très bien. Domaine oyo, c'est un domaine très glissant. Mais tout chantre n'est pas pasteur. Ok. Tout pasteur aussi n'est pas chantre. Pas chantre. Et l'eau mon ayo kiawa, faut que ce soit pas qui cité. Te. Nga pela na webiso. Au moni ba Johnny aussi ba otala ngai. Wa ba kiss. Soki réellement na leke pa na yo. Le ka yebisa ba. Ah, mais qui ba ba. Tant te, loba kosa, loba kosa la ba makama. Beso kwa kosi. Na nzambo ngana sambela. Asa insimente. Akufa. Parce que Nzamba kolinga te basa la faux témoignage à serviteur na. Vraiment. Je n'ai jamais touché au fétiche. Okay. Ma koyemba na yemba na nzambe. Soko koya okoselanga makambo na tombo loboko kabo. O loba na yo, o ba kota bazwa ba vie. Mais asima ya ba vie liwa. En réalité, tokokanga batu na makasi te baya. OK. Tokendaka kopesa maloba nzambe. Voilà. Nous sommes serviteurs. Makambo ba plein banani tikela ngo batu mususu. Je sais que les gens nous jugent comme ça. Mais moi, si le Seigneur permet que Malobo na bitien na monoko na ngana pesa ngo 2 personnes, 3 personnes, ba biki. Na tango akala oye ma mizika ndambele malema yo memela biso elo mo showman ya ba benga showman sko lelo ba jisa ko pe na ba série wana na ba loba me bango no so ba yeka mais lelo sko oyo tango zo mona ke ofandi pena boy na télé mutu mo pa zo beta pena zo wa kapeka na loba yo ba sala kale sala yo ndeni mais ça fait la joie omoni lelo nzamba limbisa ngai bato ba mona ngo mabete. Kala yebite pasteur nzamba pêche le côté nzamba lobelu le côté OK au fabriquer karamakam na lo yenge ni mosala est-ce que boye ba ke mutu boko sala makambo ana capacité okanga pemba na yo ka tango kosi akangia bokoi vraiment boniko on ne fait pas le mensonge devant la chair jamais un pasteur ne peut pas mentir oh tout le banini ay pino bote ya biso ngote hein ba professeur nous kuta on a bon régler on peut rien et rechanger ôté voilà zambe na mai on qui pasteur on a linga ngote ngala ko za jamais pasteur aso boke na mino osa qui pasteur na mino nga pe ata ba consacrer tete na ebite osala ngande ni na to kana mutema na ngai penza katika na ngata muyembi nzambe pardon soto zongi poto lelo tokobosa na mutu moko ta sali be fort. OK. Te. Ozala soki mutu na yete mais tokende pa tozonge pa. So tozongi lelo na poto na mikili. Na sali be fort wana. Lelo na biso ba chrétien to ndima yi. Que na nzela na yende makambo poto sali nini efungwami. Te to kosa te ya. To koleka mpanzi te. Koloba te po kolingaka yete nde obo yango. Soki ba leader nyonso lelo toko mozonga kobeta na poto eza po mutu moko andimaki ba boma ye mutu ngonde na fali otala uzala to na batu na mboko obi kosa mutamba ye mo te to na batu ba yebi kosala na mboko mais ba na mauvaise foi mayele na bango ba lingo bimisa ngote poso to bimisi mayele oyo facha odondwa kasi mingi bana mayele ba bomba te babito otala ye asuka te aoleka Fati aza institution koleka. Mais Congo na biso ekotikala. So ozana makanisi malamu pesa. Pour les bozo bomba makanisi malamu na mino bozana ngo au détriment boni ko la population tala biso vanda na cité. To sala boy. O vanda bomo na mutakoti yawa. Moi na miche baluka miche ko ana be ma azana mbongo te. Moi $100 no to beta la musique au Tokyo sauté oza obligé au China mutu ko keno hôpital a eu traitement zone. Kombaka boninga na traitaka. Côté ya ba homme dédié mingi ba komi koya ko pesa ba prophétie à lokuta ko pesa ba prophétie soit koloba maloba oyo e uti panzambe te batu ya bongo okoyisa bango ni mais attends tout travail mérite un salaire nzambe na ngai musala nyonso mérite un salaire voilà ya mabe ya na salaire na ya malamu. Salaire. Tout ce que tu fais, sois conscient que ma kambo sala, nzambete mutatindi yo.
Parce que en voyant un blasphème contre le Saint-Esprit. Au conseil du Saint-Esprit, makambo. Péché wana, elimbisa mate. Pas Madame Belvikandi ou pesa qui ba bénédiction ou loba qui vraiment o ezala qui au fond na yo lelo oyo to moni bongo Madame Belvikandi a eu double trophée nesika o ba bazo ba trophée moko ba diplôme de mérite moko ba zoni mais ye a eu double trophée. Est-ce que par là koko yebisa ba bande ko balandi non ça ba to ba yebaka que bomo ya moto la vie d'une personne déjà très sacré. Tala. Tant que tonga tonga batu. Tant que bo dénigrer batu. Nzambe amona rabatu na miso dénigrement wanati. Amen. Ah. Amen. Bako zoyo basambusho na quartier. Ndumba, ndoki, nani. Wala batu mutu balobi. Mais Dieu a un nom auquel a bengela kayo. Amen. Yango moni ba confusion ko salama mingi papa. Mère, ba confusion ko salama mingi. Mutu muso ozondi mateye nzamba zwika yi na komisi. Amen. Ça dit likambo yo bande kunanga ete ya batu ebele. Voilà. Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne GI Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre mission. Votre mission qui est présentée par votre humble présentatrice Siana, la Cléopâtre, autrement dit, IGF. Voilà, je dis un grand merci à Imoko Jemima Ibé, le gros bébé de la presse et pourquoi pas à Nabatounia, soit Obosa Kabiso, confiance et fidélité dans Kati Yachar, Nabiso GI Télévision. Voilà, mesdames et messieurs, je dis un grand merci. Nabango Moko, maman, il y a Bas, il y a Londres, il y a 4 romans. Merci beaucoup à mon habillère chérie Paul Lissoumpe, pourquoi pas ingénieur Francis Ngolou, Nata Kalambo, Télé du Finance, Yabino, Yagowana, là je vois établissement JMT de Best, Naï, voilà. Est-ce que au Manza Kalangesi, Mama Jonathan et Hatan, Olubika, Boyomo, vraiment. Et bien voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai pour vous sur mon plateau le frère José Nzita. Voilà, si on se frère José Nzita, tu es Bibandembo, tu es vraiment, tu es bon, la paix, Bamitema, tu es Bikendembo, Sokezo Beta. Ah! Non, ça commentaire, parce que toi, on a ça va que ça au bandi, ouais. Voilà, exode qui est biso, ça bon même langage nanga, ou biso vraiment plein d'ensemble de ça là, qui te ko makasi. Bonjour frère José. Bonjour, bonjour à toi et bonjour à tous les internautes. Zamba pa molabino, je crois et les lots ba question yonde, ngaka ba réponse. Na on c'est la radio bois que la ngana zongi sara pour le plaisir de tous nos fans, de tous nos téléspectateurs. Je sais que et nous allons passer de très bons moments et avec toi. Voilà, merci beaucoup, papa José Ndita. C'est avec beaucoup de plaisir, c'est avec un grand plaisir que nous avons présenté l'émission. Le Bibongo, on a dédié à mon maman, maman Balbine, c'est avec frère José Ndita. Il y a un Katia, plateau Nangaye. Voilà, frère José, tu na carrière, na eu 31 ans. 31 ans déjà. Ouais. Waouh! J'ai 32 ans. Ok. De carrière. Voilà, c'est déjà beaucoup, ouais, c'est déjà trop fêté à moto. On a fêté 30 ans. Ok. On a fêté 30 ans. C'est quoi? On a 35 ans. Si on nous permettre, on a fêté 35 ans, même on a fêté avec ça.
On a fêté à Paris, tout en Belgique, tout côté. Oh voilà, vraiment Dieu soit loué. Voilà, tout le monde est bon. Parce qu'il y a la production na Europe. Est-ce que Isato non, non, production Europe est en cours. Dans la zone, on a un producteur na Braza. Ok. Moni, à Braza, je crois, dans 2 jours. Pour les documents, nous sommes déjà dans l'ambassade. Tout ça, des démarches bandaki déjà. Et je crois que Dieu ne choue pas. Donc, mois de février, les 12, entre les 10, de Kinshasa, pour tous à Paris. Donc, concert à Paris, le 1er mars. Le 1er mars, tous à la pyramide des congrès à Paris. Salmoko, Kitoko, on a plus de 3500 personnes. Plus de 3500 personnes, c'est une déjà bonne chose. Est-ce que Ozo Banga quoi affronter en côté? Kobanga na sens nini? Le coup l'andé tout le monde a bandé comme sous ba kepi ba baisser mambo comme ça ba paya ba vise n'engé tout le monde a ba image ba vide ba paye. Vide ou pas vide? Oh ça bien bino faut tout le la culture. Culture il y a plein là ba vide. Et ça peine la culture mon mabé. En réalité toko kanga batu na makasi te baya. OK. Tokendaka kopesa maloba nzambe. Voilà. Nous sommes serviteurs. Makambo ba plein na banani tikela ngo batu msusu. Je sais que les gens nous jugent comme ça. Mais moi, si le Seigneur permet que Malobo na bitien na monoko na ngana pesa ngo 2 personnes, 3 personnes, babiki, ma sœur. Pour moi, c'est un gain. Et ça, c'est vrai que le producteur a besoin d'argent à côté de Sambongo naïe. Mais ce qui va permettre, à 3000 1500 personnes. Ma bewapi. Na rokumi sanzambe pour batu ba pamboami. Omoni. Mais je sais que Batouaroye est belé parce que je fais déjà beaucoup de temps dans la sous-parité et vous allez voir un concert légendaire. Talarara, légende José Nzita, Banzembo Abimisa et Tika Batou, Nabapona Mutema, Nabisengo na Mitema. Et moko dans le souvenir, Yanzembo Nanga Ata Moko, Ata Ponango, Akoya comme la légende. Voilà, je crois que ça, le Koutunga pour Paris, donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuez toujours notre frère José Nzita. Tout le monde qui vont opé ba ndiko na misusu ba chanteur ba utaki ko ça ba concert ba concert eleki na ba stade de Martyrs eleki par-ci par là. Est-ce que par là et ça là qui on ndenge ni tango monaki yango? Non mais Sengo et lobby musique chrétien zaki bongo te maman. Faut se dire que musique na chose zaki musique ya ghetto ya ba bibembe. Ça dit soko ngo yo kango ba tia ngo mi na RTNC soki moto akufi ozokoyi bati voilà na radio yango na yango semaine mobima po to le la moto soki ka semaine wana esili to susu ko le la moto banzembo pe bon esili non mais lelo musique chrétienne et mati musique chrétienne est comme na ba fête na biso omuna ba bengisi kutu ba fête ya ba konzi donc ça dit que na ke na fête ya mokonzi na obeta ba o sentir les étés ba bini ba sepeli ba yoki goût. Donc, nous sommes bolukaka, tous à l'amour. To comme na ba catégorie nyonso rumba eza tout tozo binisa nyonso tozo komisa nzambe mais en plus to memi na lipamboli na ba fête na bio ça veut dire je viens jouer dans ta fête samboli voilà frère José Nzita et c'est d'accord ndenge nini na kala tanto banda kokola to ibakaka ki muto banda ko beta musique o bat bazo bina na vivacité ezaki bongo yo mais lelo oyo to moni Batu nyonso ba comme la culture wana musique ezaki pena na tango akala oye ma musique andambe lemba yo memela biso elo mo showman ya ba benga showman sko lelo ba jisa ko pena ba série wana na ba baloba me bango nyonso bayeka mais lelo sko oyo tango zomona ke ofandi pena boy na télé mutu mo pa zo beta pena zo wa kapeka na loba ba dosala kale sala yo ngeni mais ça fait la joie omoni lelo Nzamba limbisa ngai bato ba mona ngo mabete so tozongi poto lelo tokobosa na mutu moko ta sali be fort te ozala soki mutu na yete ozala ngala za na polémique wana te mais to kende pa tozongi pa so tozongi lelo na poto na mikili na sali be fort wana tokotanga kombo ambisien moko oyo sali yango c'est frali lelo na biso ba chrétien to ndima yi que nanzela na yende makambo poto sali nini efungwami te to kosa te yaya to koleka mpanzi te koloba te po kolingaka yete nde obo yango
ceux qui ba leader nyonso lelo tokomozo ngobeta na poto eza po mutu moko andima ba boma ye fali batumba babiloko batumba bamituka batu basala ba dépense tala concert abeta ki wana na arena tala makambo sala tala ba dega batu bazwa sacrifice ya makasi po nini efungola porte lelo biso tondi mama tokende beta na bapoto voilà. Donc je crois que Adam Zambete, tous autres PCP louange té, mais qu'on reconnaître mutu na série na saison na ye ezalaka bien. Voilà. Donc les loba musiciens nyonso ba beti wana ponanga zongo c'est la joie dans mon cœur. C'est vraiment la joie dans mon cœur. To exceller, to mata, to kende, mais dans les bons, tout en pensant à Jésus-Christ, tout en respectant les principes de Jésus. Tous les musiciens chrétiens, toko betane olinga, mais to tia yesu na centre ya makambo to sala pour na réussite. Voilà, to tia yesu na centre na makambo to sala pour na réussite wana ezabongo maloba et a invité na ngai frère José. Est-ce qu'elle est le oyo est important moto o aza chanteur akoma pe pasteur? Koyemba et a domaine mususu. Côté ya pe eza domaine mususu. Nzambe ako benga yo chanteur. Mais na kati ya moyemba koyemba na yo abimisi ministère. Monde toyemba ka tote ya wana. Nous pouvons prendre ce que nous prêchons dans la chanson et prêcher ça comme ça. Parce que ça va verset biblique ndé. Ce que je sepelaka nango na nzembo, c'est que na koki pe ko lobelo ngo boy. OK. Oui, na ko lobelo ngo pe ko na zu verset na tangelo makambo wana, o lobi pe amen. Mais cela ne fait pas de nous des pasteurs. Ah. Cela ne fait pas de nous des pasteurs. Voilà. Ce que tu es oyembaka. Et que nzamba benga yo na ki pasteur te. Ko forcer ko comme pasteur te. Voilà. Ko forcer comme pasteur te. Ba pasteur eza domaine mususu. Ba benga ngo sacerdoce. Voilà. Ba lévite chantre bazako sala na kati ya tabernacle na kati ya ndako nzambe lokola ba serviteur na kati ya tabernacle mais alaki na souverain sacrificateur o azali koyoka nzambe po apesa bango ba message bango nyonso bazaki ba souverain sacrificateur te voilà peut-être ça se comprendre domaine oyo eza domaine moko très glissant soki o meki kokota na domaine o kaka na kati ya loyenge oko perdre na vie éternelle. Donc je crois koyemba okokoma pasteur mais so nzamba bengi yo a confirmer ministère na yo okoma pasteur mais tout chantre n'est pas pasteur. OK. Tout pasteur aussi n'est pas chantre. Ouais, chantre na lo bana santi ya qualification mais biso no tola mungongo ngo bate bana to bakena yemba alléluia amen nda nzambe baba chantre non to yemba banzembo ensemble. Nous chantons pour le Seigneur. Mais être un chanteur, ezali kozwa spécificité moko boy. Nzamba pesio domaine moko kamba. Ça veut dire au komi mutu akokamba louange na église. Ça veut dire nzamba benga kapé ba chanteur. Eh, tu n'as pas en battre tes bison kolo benga bison na domaine oyo. Si Dieu ne t'a pas encore appelé dans domaine oyo, ko forcer pe ko koma chanteur na makasi, te tout ça se comprend. Très bien. Ça très bien, ça clair ko la maille apolé. Vraiment. Voilà, merci beaucoup, frère José Ndita. On a vraiment toujours comprendre parce que le message est sur les cas. Molo, bien vraiment conseil, il y a malamu, yango, ouana. Voilà, frère José Ndita. Tout le monde qui est dernièrement, au Kenda qui vont pas Madame Belvikandi, au PSA qui est bénédiction. Au Loba qui vraiment, au Isala qui au fond na yo. Les lo oyo, tout le monde bon Madame Belvikandi. A eu double trophée. Nesika ou batbazo ba trophée moko, ba diplôme de mérite moko ba zoni, mais il a eu double trophée. Est-ce que par là okoyi ça ba bande ko balandini? Non, ça va tout bailler baka que bomo ya moto. La vie d'une personne est très sacrée. Tala. Tant botonga tonga batu. Tant bo dénigrer batu. Nzambe amonaka batu na miso ya dénigrement wana te. Amen. Ah. Amen. Bako zwayo basambusho na quartier. Ndumba, ndoki, nani. Wana batu mutu balobi. Mais Dieu a un nom auquel abengelaka yo. Amen. Yango moni ba confusion ekosalama mingi papa. Mère, ba confusion ekosalama mingi. Mutu muso ozondima te ye nzamba azwi ka ye na komisi. Amen. Ça dit likambo yo bande kunanga ete ya batu ebele. Voilà. Beaucoup de gens se font. Mais nzambe ayebi ko choisir ko tirer. Mingi te ko loba. Beaucoup de parleurs
mais moins faiseur. Oui, bah, œuvre et le bar yango moko. Voilà. Œuvre et le bar yango moko. Ça veut dire, au lobby te na monoko. Mais au sala. Les œuvres parlent. Ça veut dire, bah, couronner moutou, bah, tali, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et l'okoni azo sala, nini yango azo contribuer na kati ya mboka, et l'okoni azo sala pour, bazwaka bato bapesa ba trophée na ba étudier bazwaka temps pour étudier. C'est vrai ça ba trophée musu ba somba rango a kosi apesi mbongo ne abatekela ye. Oui, ezapela ba trophée ba somba ya. Oh. Oui, a somba rat. Azi mbongo na apesa yibo pesa nga trophée pour ka esala nga matalana. On comprend? Mais ba trophée oyo ba pesa ka batu oyo ba ya normal eza musala. Ça veut dire ce que tu fais batali babi il mérite. Voilà, bah, mérite de la vie. Merci, maman belle vie. Quand on a eu ça, continue la ligne na yoana, kokota ni na gauche ni na droite. Hein? Je sais, baloba na bango kaka. Ni batbako loba me bako changer vie na yo. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. On est aquí un message pour madame Bellevie Kandinabi qui est Azali vraiment déjà donc on a déjà frère José Ndita justice na biso lelo oyo ezu place na yango to moni bongo ministre de la justice azongi si peine de mort. Est-ce que ekozala persiste pour na ko bungisa bana mboka mususu ko ko sala méthode bana mboko bazo bungisa bato mususu ba futi bango na nini? Petite sœur n'olinga mingi kitoko mwana yo leki na yo chérisaka olinga kobi c'est ma petite sœur je l'aime. Babimi na nzela bakati ekingo akufi na kulu na moko bakangi na mosinga ba yene pe na bozo babiye yo. Boniko ya. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. OK. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tala na yebi se loko na Congo soki to appliquer ngote. Décembre bo tambola te. Croyez-moi, crois-moi. Décembre, yo batbo keza douté. Pour niveau kulune komi na balabala na moyi boyi. Bazo kulune mutu na moyi puis bazo banga. Police azo banga ko ya ko si. Ezo kende mutu okanga saki na ngai mais mutu ko intervenir. Azate. Pas jusqu'à ce niveau. Oh mboka nini? Papa Costa Mutamba. Oa bénédiction na biso. Na beti tolo kolo bona serviteur de Dieu. Je prie pour toi. Tant on a eu quoi que vous avez empoisonné, j'étais mal à l'aise. Vraiment. Ba ko simboté. Ba bomayo pé. Continue le travail que tu fais. Mboko na biso message na ndengo wana. Ba lingaka ba désordre kota pour ba profiter ba yibaka. Tant ba désordre zo sala mabango ba zo yiba na nkuku. Mboka soni na bandeli ko lobango. Ndenge papa de Roland lobanga pe la lobiango ya soni. Bat ba vana mboko yo balinga mondera monera mboko te. Balingi bana bango baliaka na famille na bango baliaka batomba ko lingaka ba basi 15 20 basi yo moko mutu. Yaya, ce que tu fais ici oye bango. Il y a une autre vie après cette vie. Vraiment. Bino bokeli felo. So bo bongo li mutema te avant yeso aya to se retrouver dans l'enfer. Bon mo boyoka enfer na sangwa. Mboko ya mboka na bino te bo sala ngo n'importe ono so bolingi bo sala le yango. Costa Mutamba ye tikidik ayena boule donc. Justice ebongi. Costa Mutamba ye tidik. Ya. Boko bina nzembo wana. Ayena boule donc. Tidik. Non moi déjà sont déjà. Nazo yebisa yo. Na beti lisolo mama moko wazana ndako na ye na gombe mobali akufa. Tata moko ya libo munene alengi ya boto landako wana. Asogonde. Asangani na mama jisa lokuta basangeli mama baboto li ndako mama akomi ko vanda na kisection na ndako manzanza. Eza bongo tolobi eza bongo te. Kosa Mutamba ayena boule donc. Kidik. Boyi bate so mona ngo bimi mutayibi yango seke bayibi yango. Vraiment. Voilà nzemo na sali constant. Kona ala besoin bongo note ministre. Na besoin bongo note. Kopia nongelo kote. Oyebima na clip nango nyoso ngamona osala. Frère José. Ote batu ba lukali kondo. Tete na besoin bongo makambo da osala ese pensa ngai. Yo ebite na utaki na nini na makambo sala kina na comment on a sala nini ya finance
Le ministère de la Finance. Ça, la finance. Et puis, j'étais là. Ça qui wana naza pe na brevet na ya mérite. Nazala ki mikolonio so wana. Na yebi ndenge to traiter ki na yebi na ba résolution zoma ki pona mboko yo. J'ai tout ça. OK. Ah, to kona osala autopsie ya justice. To kona opesa ba nini ba thérapie, comment guérir la justice. Et ba biloko pe bimi. Constat. Yango. Oh ba boy ba vana bango. Boka na biso bungi boy. Obi opesa fati poa. Yo pene yoko chapa chilo boko pena yo. Aina boedo. Kiri. Inda oyo na kubeta kopela système ya batu pena ba ya to kopina ngo penza. Encore côté kopina penza na zo ebisa yo. Papa, kia ye kozala lo kapena zo kita bodong bina na ndongo lingi. Ngai. Non. Bilo muso sa malamboko oyo ezaka elengi. Utala uzana to na batu na mboko oyo. Obi kosta mutamba ye mota. To na batu ba yebi kosala na mboko oyo. Mais ba na mauvaise foi. Mayele na bango ba lingo bimisa ngote. Poso to bimisi mayele oyo facha odondwa. Kasi mingi bana mayele ba bomba te babito utala ye asuka te indi. Aoleka. Fati aza institution koleka. Mais Congo na biso ekotikala. So uzana makanisi malamu pesa. Pour les besoins bomba makanisi malamu na mino bozana ngo au détriment bonio ko la population tala biso vanda na cité. To sala boy. O vanda bomo na mutakoti yawa. Moi na miche baluka miche ana ma azala mbongo te. Moi $100 no to beta la musique au Tokyo sauté aux obligé au China mutu ko keno hôpital a eu traitement zone komba kabo ninga na traitaka. Na azana yo ya omoni sécurité. Baza na sécurité. Ba kota na ndako na ngai pa pasteur. Ba ya kolela awa. Misu ba tika classe. O musu mwana minervale awa pananga. Aya vandi asengi on azana nguna pesi. Sombo na biso ki malamu to ko nyoka maboye te. Voilà, toujours tout sur la caca justice. Le lot automoni bazo changer bazo balola constitution en bazo balola ba mibeko bazo changer et ça lui ndengeni. Mais ngai en tout cas en réalité na oloba soki président batba obanga batba obanga balobi soki a changer constitution a renouveler mandat a tripler mandat. Na munoko na ye alobi boy. Na rolongwa awate na tika constitution dengo wana po ezana ba désavantage na kati. Tala. Soki mutalobi na opostile na ngai te. Na osala ngo juste pour na tika ekende malamu atanga na kozala te. Bino mabe bozuye wapi. Voilà. Bo mabe bozuye wapi. Ngai eloko pesi nga pasi. Tang bata une constitution superficie à Congo. Ezate na kati. 2 millions 400 2 millions 445 km² boya ya nini. Oyebi ke ezate. Nakata constitution ezate. Ezate. Superficie à Congo ezate. Ça batika ngo vide. Yoka luwa musuna yoki wana. Toza obligé ya kobenga na batu te soki muta sengi azim na mboko. Ça veut dire batu nyonso wana besoin ba ko supuvana na Congo ba ya na bango ndenge balingi. Congo aza na droit ko refuser muta ya kovana na mboka na ye te. Na France ya rabongo. Na États-Unis ya rabongo. Boniko. Tokangela ka Fatima comme baksa mandat ezate. Ndenga lobi ya baksa mandat te. To permettre ya sala ngopo oya koya tamso sala ngote. Voilà. Akoya ko ndimela makambo ba Rwanda ba lobi alemboke komi prise en otage. Voilà. Ngai soit ko changer a changer. Soki a changer. Bato bazo banga nde a triplé. Bato ka ba banga triple. Lokola ya lobi a triplé na ye mandat te. Et puis papa na spirituel alobaki na ye o sala ka 2 mandats. Yo 3 mandats. Bolanda makambo papa Rolanda aloba. Dieu t'a envoyé pour 2 mandats. Pas pour 3. Ayoka instruction papa na molimo. Ayoka papa na molimo. Ao triplete. Ce qui moyen za chanjango, otika chanjango. Ce qui possibilité de chanjango za totika to changer. To longola biloko ba Rwandais ba tiaki wana. Ce sont des Rwandais, ils ne veulent pas. Hein? Ba Belgérien ba ningi mboko etika la polele mutro cha kota bana projet au Kabolango. To yemba boyo kate. So au salango, à salango. Hein? Aza libre, l'objet je ne ferai pas 3e mandat. Il a dit ça. To kangena maloba na ye, c'est tout.
Voilà, merci beaucoup. Comme on a déjà na suka ya émission na biso fa José Ndita. Malobalanga ya suka ezaboué. Lelo oyo tomoni bana mboka na bana mboka bakomi ko welana. Bakambi ya mabe ekoti mingi na kati ya mboka surtout côté ya ba homme dédié. Mingi bakomi koya kopesa ba prophétie ya lokuta kopesa ba prophétie soit koloba maloba oyo euti panzambe te batu ya bongo okoyebisa bango nini te mais attends tout travail mérite un salaire nzambe na ngai musala nyonso mérite un salaire voilà ya mabe ya na salaire nango ya malamu ya na salaire nango tout ce que tu fais si vous êtes conscient que ma cambo sala, vous embêtez mon tatindi car si vous me envoyant babi nga blasphème contre le Saint-Esprit, au cause le Saint-Esprit, ma cambo péché wana elimbisa mate. Kala yebite pasteur, nous amba péché le côté, nous amba lobelu le côté, auquel fabriquer car ma cambo. Na lo yenge ni musala ma cambo. Est-ce que boye ba ke mutu bokosi na makambo ana capacité okanga na yo ka tango kosi akangia bokoyi vraiment boniko pas ni bobanga sunzambete likola succès na yo olingolo ba makambo buzoba makambo lokuta po yo zwa gaz mais ozo yeba te mutu okosi na makambo ako bomo ka tango zolo ba wana abomi yo okoyi na miso abato na yebite ba o ba koya na podium soki ezalaka pona lokuta ba pete te na yebite ngala na to condamner ngote na yebite ta musupe akosaki kola bomi ka wana bo banga nzambe ko yaya o eza nini yango limo zolia offrande zolia faut ko sakaka bandeko toi contre ma pasteur te moi j'aime le pasteur j'aime mon pasteur mais j'aime le pasteur droit yaya j'aime le pasteur droit o ba que zo préserver pe vie na yo tout ce que tu dis là ça t'engage ils ont engagé yo. Dieu n'est pas dupe. Hein. Avant de nier Zoba, Dieu te voit. La Bible dit ton péché t'atteindra. Amen. On ne fait pas le mensonge devant la chair. Jamais. Un pasteur ne peut pas mentir. Oh. Tout le monde est là. Puis nous sommes là. Ma profession nous coûte un bon de régler. Prophétie juste pose au gaz car pour mon danger. N'andenge ni. Ceux qui produisent ba yebiso di kabuté voilà. Si Dieu ne t'a rien dit, ne dis aussi rien. Et rechanger ôté. Voilà. Zambé na mai. On qui passe là on a linga ngote ngala ko jamais pasteur. Asolo. Boke na mino osa qui pasteur na mino nga pena. Ata ba consacrer. Té. Ah. Te nkolo soka na ebo na hotel melanzambe te hein. Aya ko bakina telemeli nkolo soka ko lobangai na ebite osala ngande ni na tuka na mutema na ngai penza. Natika na ngata muyembi nzambe pardon. Voilà frère José tokomi na suka moi ngalinga kaswe na yambi boye bikara fo moi eloko mo nga mo se ka banzembo wana donc moi eloko mo te na osala ka boye pona bana Paris togu mameli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toyeli boso na eku lusu kosopa mite mana biso yaya Paris mukolone ko telema le 1er mars na pyramide de congrès to tombola maboko likolo bien aimé na oya na nzambe ya mobimba nzambe mobimba ya mobimba ya ndambo te nzambe ya mobimba na katikati ya nzambe ça veut dire un Dieu qui fait le miracle dans la chanson nzambo ezaka oyembi osilisi ozako régler to régler oyembi osilisi ozaki na mio mekimi oyembi osilisi ozako kobela obiki Dieu là est capable la Bible dit il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple tango akitaka po azonga atika biso maladi yango nde nzambo to tombola amen amen na ça la nzambe na lokuta te amen na ça la nzambe na manki on a te vraiment na simba kisite vraiment na ça la nzamba solo frère José to comme na biso na suka mais elo mona yo kiawa faut que simba kisite te
ngapela na biso omoni ba John nyonso ba otala ngai wa ba kisi soki réellement na leke pa na yo leka yebisa bato mais keba ntango te loba akosa la bato makama be soko akosi ya nzambe ngo na sambela asa une semaine te akufa parce que nzamba kolinga te basala faux témoignage ya serviteur na ye vraiment je n'ai jamais touché au fétiche bakoyemba nanga na yembaka na nzambe soko koya okoselanga bakambo na lotombo loboko kabo oloba na yo ko bato bakota bazwa ba vie mais asima ya ba vie liwa. Voilà, merci beaucoup frère José. Tout comme déjà na suka maloba na yo et puis bambo tendini za rapport tout. Maloba langa ezali ko yebisa bana nzambe. Bato bana Congo to linga mboko. À part Congo to na mboka msote. Vraiment. Aimons ce pays. Ba dirigeant. Ba dirigeant ba dirigeant. To kamba mboko bien ko yaya. Ko kendo kamba na kanda te. Naza ko zela ba nomenga ministre ba ko bando na ko. Quand tu voles comme ça, et plus nous pleurons, plus toi tu ne seras pas bien. Mais demain ne sera pas meilleur pour toi. Au Koufa, Moni, Zamba capable à Bomayo. On y a le peuple congolais trop, tout kemba tout ça. Ba famille mingi balali nzala lelo baluki ya kolia bazwite mingi batoxi matembele sa mafuta na kati bali yango bongo bameli na soupe. Toi là tu prends l'argent, tu distribues comme des petits pains pas ba chéri o sombela ngo banda ko na sombelo wapi na Gombe soit una sombelo wapi na nini ozo pesa ya kopesa mituka mbongo ayo to ya tata bino nzambe alola ota silika soko silika opianga pangote. Voilà, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis le début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Jemima Ibele Télévision. Merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokato, la maman José Salissou, maman Gina, ma Biala, princesse Davina, ma Ika, ma Mélina. Voilà. Merci beaucoup et pourquoi pas Exxon Mickey Binasima, la caméra, Yone Mutasra Kibongo, Poète Billy, Nabiso Eko Melabino, et qui toko makasi na katia baitando, et qui Nabino na katia ba. Ndako, Nabino na présentation. Zaki bongo ngai o abino chancer si yana la Cléopâtre mona suka ba songi na invité na ngai lelo to zalaki bongo na frère José Nzita na sima caméra déjà d'ailleurs ko sekano sekare za ndaya songi pour la santé ne ko sekela ko o se rappela ya kinchuabi di pena ya en tout cas, donc la valeur de mutation qui merci, nous vous aimons beaucoup. Voilà, au revoir. Ouais. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h sur 24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.